Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, moi, conseil mouké pour na bande biso oyo bozo kende Chine kosomba biloko. En tout cas, ba immigration nyonso ezalaka ndenge moko te. Et puis faut oyeba ke muto yo kuti na immigration azana ndenge na ye. Chaque jour nengo voyageaka, eza ba question ba bando tunoka na même personne te et puis eza ba même question e bando zonga te. Voyage on a outai na Chine, en tout cas na sa vidéo on a partir à Chine maintenant qui très occupé et moi à Berlin. La famille ba refula ki jeune moko mususu nga mutu na sauvaki na aéroport à Chine. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas que sur voyager na Chine, tu na quel côté, oui c'est vrai. Des fois tu na répété net ngai ba voyage musu na Chine, batikala otu na ngai réservation hôtel te. Batikala otu na ngai billet à retour te. Mais na salara voyage moko récemment, tu na ngai réservation hôtel, tu na ngai billet na ngai à retour. Donc elle a si chaque jour eza dimanche te. Yango wana conseil gratuit. Tant ozo voyager net na ba pays net lora ba Chine, il faut toujours oser na réservation à billet, il y a retour, réservation, il y a hôtel ezalara permanent et puis eloka sika o baba kisinga batuna inga ngote substance. Oye na mboka na bango, oye na cash to e na carte. Bato ebele tant ba remplissera pe formulaire na bango a visa ba lobara carte. Là, bisonia soton to remplissera formulaire à visa. Le baraki toza na banque to yaka na carte na mboka bapaya. Alors ba jeune wana moko azali liboso na nga moko azali na sima nga. O azaki liboso na nga ba bandi otu na réservation hôtel. Déjà na ebisa ki ngabi soko za na hôtel te pesa hôtel kombo oyo hôtel nanga o pesa ka kombo wana ba koyeba. To lo baraka na ke Yuyang. Ba hebi Yuyang, ba hebi adresse a Yuyang. O azaki na sima nga azaki mu azako lobate a garder pe charisme na kwena mais o azali liboso nanga azako solola. Alors tant ba komi aleki liboso batuni hôtel à lobi pe Yuyong parce que ba lo ba en anglais mais azo comprendre quand même à lobi Yuyong batuni combien de jours au sala à lobi na sala 10 jours. Après batuni substance na eza wapi oye na cash to e na carte abi aye na carte parce que so oye na cash ba ko lo ba no la kisa. Alors bien une carte, bando tout nae avec sa carte bancaire nae. Je vous dis c'était chaud. Ezaki chaud. Nazako obligé tant on a moni akomo luka bi mais ba se nga carte nga bi yaka. Na fungoli porte-monnaie nanga, na bi misi carte mon nazana nango. Ya prépayé za na kombote. Carte nanga prépayé na kombo nanga te na pesi nga bilobo pesa kinga na zandeko na o carte ngwana tanga la kisi carte ba likisi oh muto atikala ina sima to bi pe ba question batuna ki ete ba likisi kuna soki na kasho soki wapi. En tout cas immigration eza place moko basali sa ngo ba jete zarate yo nga na kota kana nga France ka bongo nga na kota kana nga conseil gratuit. Nga pe na banda kokota Europe ka bongo. Mais jour na kenda ozwela Brian visa. Batuna nga balobi soko zo kende Europe. Mana ebisanga lobi à chaque fois soko zo kota na sol européen, il faut o appliquer assurance maladie. Il faut zalaka. Faut zalaka na réservation hôtel, billet de retour. Ataba kotuna yote. Il y aura un jour okokuta na mutu mususu alala ki bien te. Abosani ke okota ka Europe matin midi soir a kokiti la ba question wana. E nga na moni ngona Berlin. Yango rappelé nga normalement fala na sala vidéo banda kala. Mais na Berlin awa contrôle na Allemagne o saranate. Ba bandi na ko fouiller tous les visas. O ba kuti na passeport na ngeza ya bangote mais bazo vérifier yango. Bande koyo ba agence eko sarabino pour tout ça, ba démarche, il faut tout la on ba visa mbata ya Chine, ata ya Turquie, ata ya Boye, après tout côté là on a Schengen. Faut faire très attention à ba visa mbata. Au cause na ba visa mbata mais aussi visa na ya Schengen ya original ya solo, mais au commis na espace Schengen ba canceller ba nyatio 10 ans. Au côté sous Schengen te. Pourquoi? Parce que au tchaka ba visa moniato na passeport. Boke babandeko.
ba contrôler nga ba visa nyonso ezaki wana. Après ko contrôler nga visa ba tuna nga assurance maladie. Lokwa nga déjà na yeba ki na kota sol européen sa assurance te. Na zo assurance na nga na pesi. Et on a payé assurance, réservation hôtel, na payé. Billet de retour, na payé. Combien de jours au salle, na lobby. Ba nyate ninga caché na nga na bimi, soki ezala kité. La famille, soki ezala kité. Ba tali ba caché sorti o na zona Schengen te. Kota bima na zona Europe, ba tali angote na France, ba tali angote. Koyo so nazaki na ngote. So nazaki na ngote jour anenge soki la ngandeni. Yango wana conseil gratuit. Bateau boko salara ba voyage. Eza en Afrique, eza en Amérique, eza en Europe, eza en Asie. Yoko lo bate ke nga na le kaka nanga sans problème. Batuna kana bangonga te lokote mukolo bako tuna yo ezali. Nga la kangamaki na Berlin awe na Allemagne. Chance na tambolara au grand complet. Batuna inga réservation en hôtel. Batuninga billet retour, batuninga assurance maladie. Eliko nango mukomususu nde bokosaka ke na voyager na carte, naza na subsistance en espèce te, bakotuna kabino ba carte bancaire. En tout cas, nga pena na pesika conseil. Nata no téléphone donc nga pesika conseil. Na pesi conseil na batu nyonso o bosara voyage partout dans le monde, Europe, Amérique, Asie. Il faut se rendre compte ya kozara na ba billet na bino ya retour, réservation ya hôtel, assurance maladie, et ça très important. Et puis botambola na ba carte bancaire na bino ateza na eloko te na kati et ko justifier jour moko ba hôtel misa o pesa subsistance naza na en espèce te naza na carte ba o vérifier banque na ote o lakisa quand même carte eza na kombo na o et koki ko sauver yo. Conseil gratuit kongola komisa kozala na carte bancaire na kozala na kofungola compte na banque Lix afungolisa compte na banque aso akomi na ba procédure à voyage ke va na libela na poto, tandis que mutu normal il faut avoir un compte bancaire à tous aura salaire à $200 et les cas na banque. Et pour finir, en passant promotion ya visa ya Vietnam est disponible. Visa Vietnam en promotion. C'est vrai, bosombela biso pe souki ya Chine. Mais mikolo ngana komi na fungoli de anze na Philippines na okende Philippines na Cambodge suki ba Cambodge na Philippines ba bisuki moi ça va na master na mo boaza ivoirienne yepe azara na académie na encadre bande kuna ya ba ivoirien kuna na entrepreneuriat yemtep singa bitolo zola la ya to luka ba fournisseur na Philippines et puis na Cambodge. En tout cas visa Vietnam est disponible. Au contacter na au brancher on a vienanga o aza kuna azo pesa azo saila bato ba démarche à visa ya Vietnam. Donc en passant montre na la tesa Chanel est disponible bracelet OP est disponible toza na bracelet oyo ya Hermès est disponible ensemble Toko est disponible, les or plaqué na Sylvie 1. Et puis, pour finir, ba bague na la tia disponible. Oeza Dior, Oeza Versace. Est disponible. Donc, si vous êtes intéressé, na Berlin, na Allemagne. Na tikali su na mikolo mingi te. Sala commande na yo futambala moko. Lobi na kyo chela on a poste après 3 jours aux ukolina. En tout cas, batu nyonso ba commanda ki chez Sarato là, baza servi na outil poste na tche ba koli a batu. Chez nous ici c'est la différence. Welcome. Welcome. Na batu nyonso tu boyo somba biloko. Welcome. Donc biloko nyonso tu bomone na sala ba publicité na Kishasa na zango a welcome boy also. Nangana bakisa pona bat boza na besoin ya Hollanda ba formation à business. Bo contacter na privé. Pona bato yo baza intéressé à reçoit la formation sur l'entrepreneuriat. Bo contacter nga na ba numéro nanga
et puis pour s'abonner na compte Instagram nanga, pour s'abonner na deuxième compte TikTok nanga yango pendeza compte entrepreneuriat, compte à business. Ba place pena na obando tikela mino pena ba vidéo ya kilo boum et vandi pour s'abonner massivement et bobo sanate chaîne YouTube na biso izawana so raté matière kufi matière à sarato la yaya non stress. Donc voilà la famille en tout cas bilo onyo sonaki nango ba hors plaqué ezali madame pesa surtout bat ba olinga mingi madame ezali on a latino etoko le on a na système etoko ezana Sylvie mon ara moi crochet nango net kana ati wolo pepa la tati mon ne crochet nango eza donc est disponible boya ko s'inscrire na académie parce que prochaine édition zo banda karaté ba formation zo banda karaté j'arrive.